Il y a des banga, on dit que mon temps na poison na poche. Bat banga ke makaso mona, azana jalousie mo mal placé au mona muto on mate. Tanda za ko tanda do so azo bamto fungola miss on dirait mungala meli whisky moto, tala ninga miss ne funga maka. Azama kambu mabe, mère, azama kambu mabe, donc mon nzamba za bolingo. So e bazwa ka sixata o héritage za ka ba pesa ka e. Makoya pe na plateau no ko to banga tresita ko papolo mbata. Nzamba tala ka muto so na PCS succès batu bakufi. Yo yembina batu nyonso bazarna mokimo, yo yembina le roi de la forêt, yembina Kofi, yembina Fallou, yembina batu nyonso bazarna mokimo, zo ko atteindre ka succès te. C'est ko zanengo zan dokiti. Batinda ka muto aluka réconciliation azaka kimia na batu. Muto azaka bien na baninga. Yenda ko zwa idée wana. Muto azaka no bien na baninga te na katsa wengana na bebana na combien de personnes. Combien de personnes azana ba problème na bango. Et ces réconciliation to ko sangisa banana tu ya wengezo senga yimtu fasalango. Et senga ye fasalango te. Mais ça, ils ont une idée, ils ont une initiative. À quoi ça la ngote? Il y a mal placé. Il y a ça niveau en été. Il y a ça niveau en été. Bah tout ba bossana, bah toi ba yaka na émission. Il y a ba tout des ba bossana. Ati kande ko meladi amba mingi. Au moins le problème est ani. Autant ni mutaye na émission bossa bandi beto zo luka réconciliation. To bongisa, to salabo. Autant na deuxième émission, to za na tina réconciliation ko pété. Ata to salité to sala bangonine. Diamba. Vous comprenez? Batika makambo wana. Tout est kotala papa pibo moluki réconciliation mais na moni écoute pas frère c'est ma boy il sur réconciliation. Ce ko yebisanga yo mo batango bazo lukani na vie. Idée wana so yinde na maboko hérité au sabi so bien mutu mo aza poli azo sana makam bien batu bazo kende ba poto arobeta ba concert. Yo zéro concert. Atako tout ça il y a 13 personnes na ndambo ko akobeta ti. Siko koma na charge wana ya ko ya oloba na batu ke yo mtozo sangisa batu. Ya ko sangisa batu. Zo mataka wela makambo eza na niveau na ete. Wana eza niveau na ete. Mais baza ba collègues ba on tout ba beta ensemble baza na ba relation pe ba garder aluka bato bakutana na bango na ba reconnaître que non faut ba taper entre bango na we rançon moni seleyo na ya zolo bake makambo kanda Adolphe oke nango bo ona mona ka moni ke ya za mobali ameka kaka ko ya ko contredire ye. Ah OK comprendre donc makambo Adolphe azolo beza malamu azobenga we na bakobuno se senga benga do ya telema abi oya moni ka za mobali aya a contredire ya okutana. So pona la kisaye pena ke mibali bazali. Ngana ya toko wela ni likamuleti ni. Mutu kuta bete na maison mère kimise brigade bazana likamute bonga na sali lokote na kimi na zana likamuni. Ngaza likamuna ete yenda zo provoka ngapa na uti kotala. Na uti kotala émission moko lisusu atala siko bilombolo bake ngam na bandaka. Mais tala émission to le ka papa pimboma. Abandeli makambo le kida 5 mois passé. Ke bango ne batina ka individu jeune wana utaka ngola wana. Ngasko na fandi na mona bato batina na ba vidéo mutu moko aza 0 album à succès mutu moko bo abetaka concert mutu moko bakoma youtubers kaka ndenge bato balekaka ba gel show ndenge bato nyonso bakoma koloba loba na ba TV bakoma ya za youtuber asa youtuber Adricha vous comprenez OK sikoyo akoya koloba nanga ke un individu moko garçon moko bo awutaka ngola so nga siko na fani nga siko na sepelaka na makambo wana so tonga na koya na lobby o nga mutu na bandaka parce que tango ya bandaka bato batalaka makambo ya lobaka te bato bako talaka réponse tango Adricha koya Adricha boy na boy mais ye mikolo déjà bato sala papi mboma na ndimite que c'est dans 2 semaines da utu betanga da masasi nga kuna talaki onte bato batindelinga naza na ngwa ba parti yango awati to pesa chance bazong c'est la vision malédiction siko to ça ne bazong c'est la vidéo malédiction bato ba ka télé totala didasa na wana etonda totala bango siko bato bazong c'est la biso bongo mama glory ah pa mezande wana donc ce biso toyeka ka biso ka nem to na droit lo babolamu OK biso ka ne to na droit ya kondima ka bato na comprendre biso siko pa na biso ka ke wera zalaka mabe wera fa sala asala mpiaka wera fa sala boy donc biso ka nem to aka na taka ke ya koloba bino boza bolamu comprendre donc mambo ule ka ya Adidas arena nande ba boya iko ya concert à Vientoni donc bolatango penza mettons muto la action mabelo ko zo boma biso bato bazo kufa na mokili muto la action ka lingi yote mais yo zo la action lingi tant muto la action ka lingi yote la ki c'est pour lingi yote c'est normal. Oh, comment fait-il muto la action ko lingi no ngate ngana ndokanga ma opona nini tant que pe na za ngana intérêt pa na yote na makambo na sala ko bakisaka na yo ilokote biso dokota ba rankili mususu dokota ba makambo susu eza ku to ma ko to fallait batando ya Lwanda ya mbio pe bien kutano zo boma ngai loba mais les locaux commencent à aller comme on a dit au beau yango kaka ya loyenge pour côté la bateau puis batango lobi ba kozala ba benga pa na bino na ko buka solo kotate so ça eloko bien asali
kozala jalousie te ndeti nga to ando sama kam suto boya na soni poto lingaka to kotela trop bana na biso mais to mona ke bango bazana bango bengra pa na biso to bomba lisusu te bango kotela bana mina wenge mais oui bo kasi nga na olinga ke no obanda ko diminuer mutu moko ya biso ya wenge po tcha o tcha fali liboso na boya ngo na ndenge ya musique no bono sa ngo na ndenge boya na yebi eza nango bongo mais na boya bono sala ngo avant sala ngo nga ndo sala ngo ko couvrir bana na soni mais lo na boya suste aigle na ba c'est fort ça donc on ko ignorer ka mamba fali pona nga na chenga mutu te nga na chenga yo pena wana ko ignorer ba no sa fali na soni na tombo la fali même na couvrir mutu na biso mwa wenge ngala wenge ona na lobi kaka wana faire ozolo biloko na tangi komba mutu tempo ko kite pota ngo bio couvrir na ndinga musique actuellement ba cha fali faire bon héritier o couvrir héritier pas na makambo mais oui OK dans les micro couvrir son na lingi souté na la vérité nabo oh na lembi makambo wana ezaki okosa mwana batasele lo na biato boyango pardon na lingi suma kamona te so asali makambo malamu na lobi siko bana wenge ba osala te mais we faire azobeta accord arena non c'est en avril na bosan date avril azobeta na posa to longa na soni ata ya 40 millions atikaki wana ya anime Yo Arena. Ya Yo Arena. Nga posa ngeza ta Sony ya Yo Arena nano. Mutake 80,000 ya poto. Ya. Yo na 80,000 ya Kishasa. Des stades. Bazo ya male. Male monti wapi. Ba ke biso toza makambo. Biso toza ne boy, biso toza la ka boy. To longola mo. Pas de makamale malembe. Ya zo sala ngo sa malembe. Siko na rolongo na bino ba. Na bana bino wenge kasi. Na ko tele so mutu te. Na bana bino wenge. Biso za ko mala ko tele mutu. Na bana bino wenge bokende ko beta na rolongo na yebite yango na bifero ya malembe akede na accord arena 20,300 places ai matango nanga na ko bebisa te na biyoka yoka par rapport à audio où tu circulé awa de gauche à droite koyoka kuna golf kizola lobeli Dr Pichu Muzungu et quel koti boy ba koti kombo même yama pata na kati yo analyse nous sala qui tant que le kawer en son parce que le bamitro c'est du désordre na maison mère maison mère et la première fois té za la kaboye bon ndetinga isoki na kosala mo intervention na koloba soki na sepelaki mingi te problème so komba mère ekotaki OK mais makambo ya ko bomana na makambo wenge baza na administration wana etali bango etali bango penda faut bimara bongo na ba internet kasi faut ba yeba parce que batuni bozo travailler na bango mais oyo na ko kaka pasi makambo na biso ya musique ekotsa komba mère te pour beta la musique te et puis azana azana mosali servante de Dieu vous comprenez azana mosali donc surtout ça makambo na biso wenge to sala rango biso na biso nde to mesana ko beba na wenge zo ndeki ndoki mo ba lokango bat bafanda kimia to ndemi tu ebeba batu nde to zala ko donc so ba ça ba bêtise na bango donc ba luka ko longola mère to potani nde to zala ka esukeli ka biso mais ezake mère akoti na kati wana ndeza gentillité OK donc menga na ko ata bango na bango vu que baza bato bazana artiste monene kwa we ranson ko biloko mo boza ba conversation privée et ya na ba réseau et puis entre bango na bango ça et ça mais ça qui ndoki te mère na otolo bango sikote et surtout comme we ranson on dirait yemo pe a pekisaka likambo ngo te ou soit a beta loboko na mesa te watu su alobaki bande ko bele balobi les rois de la forêt bat bamona ko fana e kiyuma te to nini makambo nyonso bango balukaka basala wana ye déjà calculer ngo ayebi tanango ayebi date nango ayebi na mukolo ayebi ke na minito na mboka nde tozalaka clan wenge et comme lelo clan maison mais ça ko atteindre te pour ani pour bolingi ka polémique bolingi ka guerre na père na bino bato bino fo bosana bango guerre bo bundana bango bokokaka te bino botala ka les rois de la forêt ko yeso ko calculer ka bino te makambo bino boko ko sala te yazo sala na un jour les rois de la forêt zananga beta badida sarena pourquoi pas toko zwa le beteli biso ta LC yoka malewa yoka ko kenda ko tonga ka batu fina ko tonga ka batu ça ki toko te yango tsoke na ko mela masuba et mama shagisha kufa pona ni bitambola tambola tout le monde attend les rois de la forêt beti 3 concerts à Makasi na Europe attend ndima ina ngwa beti na clan na bango na ba age na bango ko felo mi deko tumukolo me azobunda kaka ote ko beta ba so ING abeta ki toujours longola basoni wana batika kozala biloko mbasa biloko mondire sala donc boto ndie keto moko boy non tant de konamina zo défendre bino bo betela ta mabo yango bino pe nanga memi bobi ke yo eza jalousie mais eza jalousie pour muta sala bon me botindi ba batu mo bazuya na ba TV
baloba n'importe quoi que na eloko te concert wana te boy na boy mais biso so bato babeti tokobetela bango maboko félicitations biso obetela ka bato maboko mais biso ezalaka tout le monde fois telemela ngo. Oh c'est ça Gladys Exo est-ce que ça voilà mwasi azwaka ndenge natamboli mpona luka yo babisinga kutuza place wabunga te batinga na adresse yambanga nanu sango yo ndenge epanzani Gladys Mbala Lafayette mwasi azwaka olongola mambo exotique mpo toliaka kaka awa sikoyo na mambo akoli tala nde naye na koli nanga babi awa vitesse TGV kosa benga na ye naboyi kokobengo na telefone na biso na bina benga yo okoprepare na yanga mona na miso bato nde bazotika bakoli message ezokende kitoko ozwa na okoli nanga est-ce que eza na osérieux ezela non en tout cas est-ce que eza sérieux makambo mama bakoli nango bakobanga okotinda boyo bacarton comité osala mpe na bacarton na yo bacarton ezali wana eza fête maritime esala toujours 45 jours bacarton ezali en tout cas awa vitesse ya TGV siko na avion combien de jours 48 heures en tout cas towana yango na système ya express tosala renvoi 3 fois par semaine donc tozali mardi jeudi na week-end vendredi ou samedi donc 3 fois envoi par semaine en tout cas vitesse à TGV kande na sepeli nde na coutume et puis na osepela parce que yo ba prix nous a abordable parce que nous sommes tika boyo 1 kilo soki combien ba prix na yo na bisu yo en tout cas awa ozala décidé en tout cas ba kilo nazana no eloko mo faut retenir sans frais à dossier ça la frais à dossier te offre dossier to ça la frais dossier exact les kilos c'est 15 €. Frais dossier exact otinani et puis à partir à 10 kilos sorti 10 kilos kilo est comme à 13 €. Na ça la prix au sali 10 kilos et comme 13 €. Na ki ça paie en tout cas la facilité ba maman ba papa na facilité bino na ndenge ni so za na mbongo te olobi otinda koli mutaki sasa futa kaka yo ndengo moni otie koli na ki sasa c'est la normale mais koli ko longa awa eke ofuti te eke futa manakini oui OK ofuti na ki sasa so otinda biloko na ki sasa na kasavu na Boussou Jano 111 bis sur Birmanie au moins ba koma Gladys Exo king pe ba koli na Angola lisusu voilà na Angola lisusu ba osika na king sisi na kisasa te tozo ke malembe to koma pe na ba Lubumbashi mais siko to wana no mingi na Kisasa na Angola pe ba prix en tout cas ils appellent moins cher les kilos ya Angola eza na 20 € ya pam ouais aérienne Paris Angola les kilos c'est 20 € Gladys Exo en tout cas na place au Bungate à toi na Château Rouge on est au 36 rue Dodoville 75 018 Paris. Numéro Zali, hôtel 0033 6 15 58 10 87. Makambo akobanga esili. Yo koma kobanga kotinda koli po ba mela yo po ba escroka yo ba carton ba escroka yo koli ekoma te tala chez Gladys Mbala Exo envoie sur ekomi koli ezokoma ba famille ezosepela makambo robo ya kobanga esili ba chance ya balabala pe esili. Ici c'est Paris, 44 boulevard Ney, référence porte de la Chapelle, non loin de la Didas Arena. Restaurant chez Mama Wiva et Lengi. Kolia Kitoko, cuisine africaine, cuisine européenne. Olingi olia biloko ya mboka. Ondu, malangwa, mboto, lipoke ya ngulu, taba ya kotumba, lipoke ya mpoka, légumes verts. Na moteke ya moto awa kutu masanga ya malili iradakate adresse eza semoko 44 boulevard Ney non loin de la Didas Arena. Je suis chez Mama Wiva. Je mange, je viens en train de rester sur Paris. La qualité fait la différence. Venez découvrir la classe et la différence. Ça c'est la différence. Lengi. Allemagne, États-Unis, Canada, Bruxelles. Ma frère Joe, place c'est Zamoko. Cuisine arabe, cuisine africaine chez Mama Wiva. Maison Awatosa. Chez Maman Nicole Malonga. Yaka esa na poto na yebite yaka tokisi na metro Château Rouge Daka yau awa
Ah, ozomona Kimbondo. Oh là là. À Paris. J'ai la oyeba asaka omoni ndazabo asaka so mina lula metro. Papa tabu kono boya takuta musanga. Bisa ninga bale bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place Tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozo lobela makambo ma tampon ba maman ba bébé belé. Ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza Awa na Château Minaye pour na kolongola ba tampon ba maman. Ba nduka ba maman. Ba maman oyo baza na besoin au sala taille. Pona ko kitsa mabuno. Ba maman oyo baza na besoin ya ko sala ma forme kalinga zala na tolo munene. Alingi azala na sima munene ma hanche munene. Mipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi. Depuis 2007, na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est vindi ça awa. Non. Yo je mona te. Oh là là. Eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga. Troisième ville de l'agglomération Grand Paris Sud, située à 40 km de Paris, Savigny-le-Temple offre un cadre de vie urbain au cœur de la nature. L'empreinte et le millénaire sont des lieux de prestations scéniques variés, accueillant des artistes de renommée et de différents horizons. Le millénaire salle kitoko baebisinga papa oyo babetawa maison mère ebetawa biso mpe tozosalaka continuité avec les grands ploda président Golf Gizola avec moto lobike moto na moto azwa date na ye le 21 février 2026 awa na le millénaire donc tobengi bana ya poto nyonso ya Savigny ya 91 nyonso tobengi bana France nyonso tout le monde eza rendez-vous même bana États-Unis même bana Londres même bana Allemagne même bana Bruxelles bana Suisse. Rendez-vous le 21 février 2026 à le millénaire. Souga na sala masolo pour na pena to pesa no ba mpema nyonso to pesa no ba rumba nyonso. À ne pas manquer 21 février 2026. Oui, donc ça fait que habita awa biso ba kono Savigny to soutenir. Oui, donc to Belé Liban à 91 77. C'est facile donc facile à transport au petit na gare à Savigny. Ouverture à billetterie. Pour moi, nos billets aux déjà en place sur www.wizevent sur billet web et puis aux la sur la Fnac et puis billet pour tout la peine à sa ville et temps pour mon au Quito bon le bengue au Tchad et puis comme la ville pour mon appel VP rythme bengue à la gâteau voilà au même moment sur ma billet physique dans un restaurant ACK 25 rue des Poissonniers 93 405 et pas une angamogo dans restaurant ACK pour besoin de billet physique. Merci. C'est l'heure du débat, votre émission préférée avec la vôtre Glody Diasuka, la mignonne de la presse. Meilleur vœu à vous tous que vous allez suivre de partout sur Elengia Congo. Merci à toutes les personnes qui soutiennent cette émission. Merci à tous les abonnés fidèles d'Elengia Congo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne année 2026 chez vous. Je pense que réveillon Noël et les cas qui tellement bien. En tout cas, que le Seigneur continue de nous garder pour Bissona Binezara.
libala moro ya libela quoi. Merci na ba remarque ba critique nyos pour ça pour na biso en tout cas ça nous va droit au cœur parce que c'est grâce à vous que tu amélioreras tous les jours notre travail. Donc merci beaucoup. Voilà. L'année 2026 c'est dans quelques jours. To senga na nzambe ni na mikolo quelques jours etikali to senga kana nzambe abatela biso akotepso na mbula sika et to remercier lisusu. Merci à Tracy Mbelenga Pro du côté de la régie. Merci pour la réalisation de cette émission l'air du débat, une émission qui fait battre le cœur. Je vais recevoir pour vous Naba Demande Nabino, Bopsenga Mama Glody Saleh Fort, Bosolola dans l'air du débat, Lukela Bisso Adrisha. Bobia ya pas pétrole. Mais les lots awa na habité pétrole wana ye nango ou pas parce que tout débattre ensemble. Voilà, sans plus tarder, je vais le recevoir. Tracy Mbelenga c'était avec moi, on va recevoir Adrisha. Bonjour et bienvenue Adrisha. Bonjour maman Glody Boni. Ça va, s'il vous plaît. Bon Slebso Kasinga wana et Aliboso. OK. Meilleur vœu hein, bonne année 2026. Voilà, pareillement on a ça donc bisonyo sinabi que to koti bien. Malgré tout bino bokenda na moi world trône appel na mona ki bokenda kena na balifanto. Biso pe de ki na bien grâce à Nzambe. Ah OK. Bat bazu occasion ba otala biso en ce net moment message nous na Aliboso za kopesa na batu to ba otala biso. Avant tout on a ba question. Batutu na sepelika ndenge bo fêter ensemble na les rois de la forêt pour y abotama les 25 jours mona Jésus-Christ et on moni tout ya ezalaka toujours kara makambo kitoko donc lobi na mona ki bato bazala ki bongo na ma campagne ya na biso frère Patrice batutu bazala ki on a bo fêter na président na biso sala ki biso bien malgré tout biso pe na musika to sala on a ndenge mo a Quinter mais merci na batunyo so bo sala ki ba vidéo bo souhaiter que les rois de la forêt. Donc, les lots Naza va pas s'aimer qui national, maman Bissot Glody. Tout ça, vraiment quoi. Très bien, merci beaucoup. Et nous profitons, on a occasion à l'émission de souhaiter, parce que tu as raison, tu souhaiter heureux anniversaire à le Big Boss, Oueranson, Igwe, le roi de la forêt, joyeux anniversaire à toi, Mobala Maman Sidejima Pata, il y a Noël Nabiso, Nzamba Bomba, Lissousou, Nzamba Baxelo, Lissousou, il y a belé, succès à la déjà, Nzamba multiplier Lissousou, pour au célèbre sous la bonne musique, au célèbre sur le concert à Kitoko, en tout cas, joyeux anniversaire à toi, les rois de la forêt. Et meilleurs vœux à l'honorable Patrick Mounio, mon pièce rare. Joyeux Noël, Blaby Keboleksa qui est bien. Et 2026, Toko Tango bien. Et félicitations à mon qui honorable à Pessiba Monto. Dans ma journaliste Nyonso, il y a un Nord qui vous n'avez pas biso à ceux qui rejoignent. Honorable Patrick Mounio, mon meilleur vœu à la joie Amado Pichuna, mon terme, il y a Papa Emedo. Meilleur vœu Nabino, meilleur vœu à Willy Moucheni. Code mondial plus de ça 43. Voilà, Adrisha. Premièrement, moi, c'est la toute première fois que je suis quand on voit Adrisha. Tu comprends le parcours nous a rendu pour le lot nabi que tu comment le bela ouais ensemble tu beta masolo ya maison mère. Yo siko Adrisha bani ndenge nini obana ndenge nini pour le lot comment le bela le vangantam. Bon, ngai vraiment Adrisha pour le roi de la forêt. Na mona ki moi buzo be comment qui un peu moi trop. On a ça à la maison mère. On a petit à les rois de la forêt. Ah, voilà l'éclaircissement. Yo ça à la maison mère. On a ça à la maison mère. D'accord. À la maison mère. OK. Et on a petit à les rois de la forêt. Donc ngai kop na ngeza la kaka ceux qui na moni ke buzo beleki trop de na bimaka. On a ça commando breveté. Biso ba commando breveté toza bateau en Amérique et tchela mutema. Donc so moni pena ke Amérique azo bunda bitumba so moni commando breveté bimise ke makambo ye mabe. Donc na za mercenaire ya Weranson. Donc bateau bayaka soka beti donc au senti que ndako ezaki likolo mais koti na sama bele. Nga zaka uniquement pour na vie na nga les rois de la forêt donc so mikolo wana bato ba manquer ba respecter na bimarate. Mais so na moni ke bato ba ko moya ba mon dire bazo tika bango moi trop et c'est nga fongana ya pona meka moi muke ko sukula moi misu problème su mutana bi pota zo comprendre te faut ko sukule misu. D'accord. Donc yo ozaka petit à Weranson. C'est nga zaka petit les rois de la forêt. D'accord. Na Weranson ba relation na mise en ligne boyeba ki parce que petit est vaste hein. Bon, nga les rois de la forêt tanga na mama kulutu nga antongo alo aboka kana yese. OK. Bazaka pena ba moko. Temps en temps le roi nga ndoza la trop pas mère kulutu donc ezaki ceux qui au petit trop kutara ba ezara chaque fois les rois de la forêt bande ko ya otalaye. Donc mon classe na bango pena. À partir wana tellement nazaki fan na ye pe ande ko linga moi trop mais toi ko ça attend to bunga ki po nga na leka banzela ba Angola na kinaka na ba Angola na umila ba. Tant un jour mon président beta na Angola monanga
ndena yako lycée na bi président moni pe koto moi silence ezali ande ti mutu moko pena zo ko rolanda la charge makamna psizata lobi OK à partir à Luanda d'accord bisinga esali ko to bien to zali kuna sankara de kuta sankara na sepe na idango adresha yo polo barabia rozo ngo pe gramba la moko depuis na banda na ngai normal rozo ngo gramba la moko ya charge journée ya lobela ya charge peno ezaki ya donc ya défense ya kota ngola mais toi comme on va défense on monte que on te roza porter parole attends que ton boy au salaire na maison mère mais ce qu'on reçoit charge journée en tant que qui petit kaka mais to comme il ofandi bona ngola on comprend que mutu muswaye alobi n'importe quoi na makamba le roi de la forêt donc au sein d'intervention na zate pour les mususu mutu azalaki chargé ya makambo na zalaki te le senga pena que non mutu moko azala po batu babimaki mo ebele na ngola bofanda ka bomona mutu akinganda leki alobi n'importe quoi mutu kolanda ya zate bofanda ka mutu akinganda leki alobi asengela lo bapembeni le roi de la forêt mutu répondre ya zate senga est-ce que mutu moko azala po soki batu wana baye yenda ya kapona kotalisa ka batu wana donc est-ce qu'on azalaki bongo ngana zeka sur le kuta moko ekoti na kati ngasko na ye mais avant ça aux équipes fanatiques ya we rançon hormis kolongola na nunki mwana classe ya mama kuluto lobi pour wana za makamna bango ya beti kolongola na wana mais yo pour équipe fan ya pende 0-0 depuis wenga na zala ko linga etro même so talinga na banda ko bina fort mais nando bina ka mingi ba style na ye ya we rançon do azebe na muto na linga trop mais ce que pourquoi choisir ya we rançon pose parce que artiste basé belé pourquoi ça la ka choisir et puis ko linga kaka we rançon siko nga orchestre na ngai ponga na botama na lemba nga orchestre na ngai ezalaka vraiment nouvelle locale ya Gilles Kwata mais ce que vient nga tozaka de lupango moko ya zalaka trop wenge tant wenge bimi premier concert betana mama ngebi amemaka ngai tant ki sentiment musique yana na yo kaka et ko tsanga mbamo na makamba wenge ndena koma ko lingana nga pe wenge et écoute na makila na nga na le roi de la forêt donc parce que bele ponga na banda ko linga mingi ba stino mobi nazana batuna na banda ko linga na zabe na fan stino to so stino pelem so zana 6 suna nga na zape mais depuis Angola ça fait combien de temps depuis que au moment où lobela we rançon ça fait combien de temps à peu près donc depuis 2015 sona bosinte ou meli ma 2015 oui 2015 on a soldat ya kuna do ba reconnaître yo même bana maison mais ba tout ponga mtu na banda faire ça ça ba réunion ko sala ba ninde to na programme mo photo kutana na bengi ba masanga ba Miller Biloko na bengi ba masanga ba président na biso ba Abdul Ombama na bengi ba tout ngam na zaina esprit ya ko sangisa ka batu ouais d'accord ben c'est très bien mais tant lobi que la maison mère au sala kuna te yo zara petit kaka ya we rançon des fois ba sortie médiatique na yo et ya kalwa ko provocation moko boye est-ce que ozoka retour ya yangi ya matondeni non presque tout nda silika makasi moni le problème ezaka nini na bana batoloko moko boye moni tato abotio ya lokwa mutabima ki azongi komi na balabana bino kuti ba menacer papa na bino po yo agir au senga te papa bino lobake lodi o mo te ba ofinga ngo zotala ka boye yo moko ko silika mbala moko ozo comprendre eza lokola nga mutu soka manke le roi de la forêt mutema nde tonda mutema suka D'accord, zélate ndeti batu musuba seksango batinda ki o tinda batina point ndeti le roi de la forêt alali pena la mokatinda nga bisinga to chakendo ko salabo. So na ko sele makamuna tombo liboko nzamba sana ngamabe. Mais c'est ça le grand problème parce que toi quand tu passes l'équipe le rôle à qui est petit à Weranson. Batu musuba ba ozwara ke non yo lobela kaka maison mère. Siko ton ba omuna ba propos mususu lo ma ke non Weranson ndatinda kayo par exemple. Siko tango bango bayaka na tinda ka bango. Po bango pe bayaka. Ondeti nga makambo na ute ko zigisa mboka awa kala mingi te ezalaki nini nga na fandi na moni bazoboya le roi de la forêt pa Adolphe na mona sikoyo makambo na bango ngesuka bango na bango po bauta na bawenge na bango nde babandaka ezalaka bango na bango parce que loko yaki kopesa nga kanda oyo tombo kisaki yo etombo kisaki yo na fandi na moni sele yo na ya zolo bake makambo kanda Adolphe oke nango bo ona mona ka moni ke yaza mobali ameka kaka ko ya ko contredire ye vous comprendre donc makambo Adolphe azolo beza malamu azobenga wera na bakobuno se senga benga do ya telema bi oya moni kaza mobali aya a contredire ya kutana nanga so pona la kisaye pena ke mibali bazali yo ngana yaki oyaki na propre sentiment na yo moko motivation na yo moko bongo nini nga muteme suki na moni ke mutazo ya nango tie ezo koma kilo mais mutazo ya te donc na moni ke bakomi ko mesana to pesi siko donc espace donc bato komi ko sakana siko na prise donc lokwa mutamona ni nanu te nga nazana nga na libre na mona na ye ti lelo za dispo
Bon, on a limba. Ok, non, molemba te. Mais après, batu bazo lobango, batu bazo komango, Adrisha wana, azocha poto, azocha conflit makasi entre Weranson na to benga bana na ye ou bien ba musicien na ye o ba bima na maison mère. Siko na lobi boye. Ndenge mwana wana yaka kopota buzoba na komba le roi de la forêt batu ba sepelaka. Mwana wapi? Oyo c'est le. Donc nenga yaka lobby ba n'importe quoi na komba le roi de la forêt batu sala batu bien donc bango wana ezaka poto te donc o ka so mutaye nga na comprendre makambo ngote bango so baye ba lobby mabe na le roi de la forêt zaka nango bien lobana yo on dirait ça un peu comme en particulier. Towela ndeti nini? On dirait bozana mwa likambo mo boye. Ya za mwindo makasi nga za mwa tenti towela nini ngana. Ngana towela nini? Likambo ndeti nini? Mutuku ta bete na maison mère akimisa brigade bazana likambo te bonga na sali loko te na kimi no zana likambo ni. Nga za likambo na ete yenda zo provoka nga pona uti kotala. Na uti kotala émission moko lisusu atala siko binombo lobake ngam na bandaka. Mais tala émission to le kapa papi mboma. Abandeli makambo le kida 5 mois passés. Ke bango ne batina ka individu jeune wana utaka ngola wana. Nga siko na fandi na omona bato batina na ba video. Mutu moko aza 0 album à succès. Mutu moko bo betaka concert te. Mutu moko ba koma youtubers kaka ndenge bato balekaka ba gel show ndenge bato nyonso ba koma ko loba na ba TV ndenge ba koma ya za bo. YouTuber asa YouTuber. Adrisha. On se comprendre. OK. Sikoyo akoya ko loba nanga ke un individu moko garçon moko bo utaka ngola. So nga siko na fani nga siko na sepelaka na makambo wana. So tonga na koya na lobby o nga mutu na bandaka. So tangu ya bandaka bato batala makambo ya lobaka te. Bato ba ko tala ka réponse. Tant Adrisha koya Adrisha boy na boy mais ye mikolo déjà bato sala papi mboma na ndimite que c'est dans 2 semaines. Da utu betanga da masasi nga kuna tala ki onte bato batindelinga. Naza na ngwa ba partir ngo awat. Parce que mère na nga Glody c'est mec na biso na lobate vraiment. Très bien. Donc yo rappelé ka ko répondre ou bien ko canaliser à propos ya sele yo. Nga soki ba bandite na yaka na ngati. D'accord. Nga soki ba tumbolite na koya na yo lukani. Nga na tumbola kana nga batu te mais nga de soki ba bandi. Mais est-ce que vous reconnaissez un peu l'effort il y a artiste nyonso balika na maison mère? Na reconnaître na o pas reconnaître biso. Ce qu'on reconnaître biso ngana ko reconnaître. Ce qu'on reconnaître no biso te no reconnaître pour na keno. OK. Deni mutu mo ya reconnaître na binoti. Aye barate kenda za wana soki le roi de la forêt te naza o naza leloti. Siko bino bo reconnaître ekaka. Mais on te que yo tika la plus na soni pe hein quelque part hein. Lelo yo tolandi biso na société yo ma solo ya réconciliation et yé que non eza initiative bazo sala bango tout baleka na maison mère yé moko na kati o te ba faire rigola ba héritier watanabe tout tade tout baleka na maison mère il faut ba sala réconciliation ba solo la na le vangata mais voilà. Atika ngelo na kolo batika distraction. Eza distraction. Atika distraction première réconciliation fa ça on a papa bango awangana. Oh, les autres côté mon vie. Ya ngona zolo baté, eza vie publique, F privé te tolo ba la TV batinyo so ba otala. Atika distraction. Et puis mutako sala makambo wana eza na yete. Batinda ka muto aluka réconciliation azaka kimia na batu. Muto azaka bien na baninga. Yenda ko zwa idée wana. Muto azaka na bien na baninga te na katsa wengana na beba na combien de personnes. Combien de personnes ont un problème là-bas? Et c'est réconciliation ko sangisa banana tu ya wengezo senga yim tu fasalango. Et senga ya fasalango te? Mais ça idée, ça une initiative. A ko sala yango te. Yete, ya za mal placé. Ya za niveau wana te. Ya za niveau wana te. Batu kutu babosana, batu ba yeka na be mission. Ye batu de yes babosana. Ye batu babosana. Il était mtako sala on batako sa makamande tina mnito so ndete héritier so idée wana za très bien idée wana so ndete na maboko héritier ça biso bien mutu mo bo aza poli azo sala makam bien batu bazo kende ba poto arobeta ba concert yo 0 concert atako to sala il y a 13 personnes na ndambo ko robeta te siko koma na charge wana ya ko ya olo bana batu ke yo mtozo sangisa batu ya ko sangisa batu zo mataka wela makambo eza na niveau na ete wana eza niveau na ete. Mais baza ba collègues bango tout ba beta ensemble baza ba relation pe ba garder aluka bato bakutana na bango na ba reconnaître que non faut ba taper entre bango na Weranson eza mabete baninga nele msu bazo boya ngoti so ke malamu ilora malamu baninga msu banga boya ngote mote ba Serge Babela baleka ba boya vienne ya chila mutema Adolphe otala ki video na eta sa na Champs-Élysées abia oyate
Donc ça m'a cambié bato basila donc soit luki bato basila ko sakana ba ça bien. Oh. Réconciliation bolinga basala neza pona bato basila. Bato basila donc ya ko luka bato basila yo ça bien. Tene bato basixé bazama kasi tanga olo ba déjà que non na ba faire il faut basangana. Et moi quand bon musus après faire rater sonen. C'est belé bon bazo ça la musique là-bas. Détenen. Héritier yamba ete. Ye bat ba ko banga yo ndia ko mo tambo na poison na poche bat ba banga ke makasa mo na azana jalousie mo mal placé mo na muto ndimati tanda za ko ge tanda do so azo ba muto fungola miso ndire mungala meli whisky moto tala ninga miso ne fungwa maka bat ba mo banga ye pourquoi vous détestez azama kambu mabe mère azama kambu mabe donc moni nzamba za bolingo so ba zo ka sixata o héritier za la ba pesa ka ye mako ya pe na plateau no ko to banga tresita ko papolo mbata nzamba talaka muto so na PCS succès batu bakufi yo yembi na batu nyonso bazaka na mokimo yo yembi na le roi de la forêt yembi na Kofi yembi na Fallou yembi na batu nyonso bazaka na mokimo zo ko atteindre ka succès te c'est ko zanengo zandokit azandoki mais côté msupa à éclaircir bien quand l'émission tout il y a papimbo ma vie que non oui rançon naza obligé hein il y a aussi la réconciliation wana. Les rois de la forêt bat bamona ko fa na ki yumate tonini makambu nyonso bango balukaka basala wana ye déjà calcula ngo ayebi tanango ayebi date nango ayebi na mukolo ayebi ke na minito na mboka nde tozalaka clan wenge et comme lelo clan maison mère donc maison mère mteza clan donc eza munene pour les rois de la forêt le basala loko wana eza fois zo atare ba nengeni na kosala ngona tanini concert wana ko beta 3 jours to 4 jours nenga beta ki na grand hôtel donc akobeta ba concert mo abongo. Eza na temps o bango bazalaka ya na temps o batade bazalaka na ba miel eza na temps o ba déplique eza na temps o abana otoza na bango lelo donc fois soit temps ya ko kanisa ndenge ni na kosala likamo na po eza la propre yele mso azo luka onka kapo babeta ngo bongo ya zo mbongo na ya cha na poche po ya linga mbongo mingi mais eza na temps o fuba sana ngo te pour les rois de la forêt na décider yango te akozwa ngo azuba masta na zalaka na bango abengi malgré tout banda compagnie abengi mo fondé masela abengi mususu wana koma otambola ton la Champs-Élysées abengi bango asololi na bango tala toko sala bo basali yango eza normal ba fête à maison mère c'est tout malgré tout musu ba ozana jalousie pour ba biki pour le roi de la forêt sali objectif na moi zaka pour ba fête à maison mère tout pour ba zong sa bolingo ba zala na ba bonne relation ye na tala ki parti moi le bifo ba sala non ba fête anniversaire ya maison mère ti ya zana posaka ya anniversaire pour zombongo na ebité ya zana posana pour ba yoka da ba comme neni pour le roi de la forêt ça na problème na bango te ba ne nyonso zaka na bango a bon terme ezaka batu misusu nde ba kobisaka ye ennemi ka na mutu afandi ka lali bwa comme si we ennemi na ye eza de belé ya batu na minute fo baza na ba succès moko na ebisa yo ko ndimate mais à partir ya makambo bango ba luka kezo freiner ba makambo na bango le belé si to fanda ka boto tala rapé boya mo boto tala ke non blague te ota la vitesse lem susu ya côté moko bonde ko mo kende o sentir que me bana na biso bana makila oyo mais baza ko atteindre te pour ani pour bolingi ka polémique bolingi ka guerre na père na bino bato bino fo bosana bango guerre bo bunda na bango bokokarati bino botala ka les rois de la forêt ko yeso ko akalikila ka bino te makambo bino boko ko sala te yazo sala na un jour les rois de la forêt zana ngabeta ba dida sarena pourquoi pas to ko sele ba beteli biso ta LC yoka malewa yoka ko kenda ka ko tonga ka batu fina ka ko tonga ka batu ça ki to ko te yango tioke na ko mela masuba ya mama shagisha kufa pona nini bitambola tambola makambo bazopekisa yo zoya nango kaka anga nzambe bino bomona ngaka mabe ponga na lubaka bomona ngaka mabe ngasi go suwe na ngeza la komone na omone na ba TV bongo na mona ba date na ya chat na atana ba dini mo bomo pena ta ekotaka 15 personnes abeta concert ole kaka na ba TV bike ba crier ça la succès kuna oyo buaka mais za kutu yango place kutu ke non na place ke ba mona ke biso mtozo reni nango yo chat ba date ba LC za da mona ba tobeta na ba théâtre ba bazobeta lelo samedi bina filazo beta attends le bika beti place à 50 places mais combo na etika la beta na Paris ndeti ye banda ya boyoka de ya beta wapi poto tanga ba jongate ko ta beta wana eza na ba restaurant mais sal nino ya beto bat masuf bas foutela ba billet to ça kapina souci na eti souci ngo sko ezate ke fois que de la rabiso na ba TV ko kenda ko lobaka ba malewa ko liaka po alia ba te ko benga na libala moko apo moi sana saki na semule saka 3 jours Adrisha yo na kena na ba question bat ba bisa kinga apport na opeme na wera nsoni za nini ngaport na opeme na wera ngaport na ngeza ka soko ye mabenga na ye ya clash kaka ya rando ngapa na ngeza kuti ya rando te mais soko bungi ngape na ye pona la soko batu babunga kape bazalaka te to ke non propre yo za na kaka po fingela ka wera batu ngana finga ka te na ya na fingi na zolo bakaka te na fingi ba qualifio finga za batu fi eza ba nyama eza ba nimi ngana finga ka te
ngana ya kana lakisi mutu oyo zo sala izabongo te. OK. Nga peur na nga kuneze lokote. Ndaza so émission ko tiba benga na yoki bango. Mais so mutayeli su na koyana nga. Poto silisa likambo ya réconciliation oyo. Message nous anini na ba musicien tout au balika na maison mère notamment même na la CLO pour yumtaye na idée wana na média. Na lobi boye problème na ngeza nini semeki na biso. Bati kande ko meladi amba mingi le au moins le problème ezanini. Otali mutaye na émission de bossa bandi beto zo luka réconciliation to bongisa to salabo otali na deuxième émission to za na tina réconciliation ko pété ata to salite to sana bango nini diamba oso comprendre batika makambo wana to te kotala papa pi bomoluki réconciliation mais na moni écoute pas frère Stéma ya boy sur réconciliation ce ko yebisanga yo mo batango bazo luka nini na vie bazo luka nini pour le roi de la forêt azana ena tina te. Bosa na réconciliation. Bosa na été. Arosa toujours wera atiki ba prince makasi na mokili atiki kombo do partout ba président d'Afrique non so ba fan baby ke wana weranson. Ba président poto baby ke weranson morazala. Lelo na 20 Canal Plus ezocha concert na biso ya Arena Grand Paris. Lelo na 20. Donc wera ça sala makambo na oh écoute bango ba luka kalem so ba sa bango ba sala raté le roi de la forêt sala rango déjà. To fanda otiko mona da selo ba che atana na TV mo abandundu. Ba ochete mais le roi de la forêt on a 20 heures bazoche donc bango ba mitungisa makana bango te so ba linga wera balingi wera so ba linga wera te etali wera te po wera celle déjà o batu bako do baluka ba sala na musique donc mutazaka so la scène na musique so muta comme mon a comme grand il faut beta no stade de martyrs wera beta en 4 fois donc mutu da moi na comme grand na beta stade de martyrs na sali boya biloko wana so batu bazoluka le roi de la forêt a sala yango dans un atina te ozamtia mabia verrier ozala o linga ete etali kaka yo moko so biso pay baleki na ye kozela note ba pesa nga conseil po ba ka na ko ata yo yi tangana na ya te nga ju na ko ya lozo ya bo no ye ka nga na ya te nga na ya ka ko expliquer nde bango ba ya ka babungelaka nga ka ba benga ba pekisaka nga ju na ko ya bo sepela te na si o kate émission ko kate. Mais du coup nalinga kina yo vous allez kawer ensemble par rapport à ba audio audio sur qu'il est awa de gauche à droite koyoka kuna golf kizola lobeli Dr Pichu Muzungu et quel koti boy ba koti comme même yama pata na kati yo analyse nous sala qui étant que le kawer ensemble parce que le bami trop c'est du désordre na maison mère maison mère et la première fois té za la kaboye. Bon ndetinga isoki na kosana mo intervention na koloba soki na sepelaki mingi te problème so komba mere ekotaki. OK. Mais makambo ya ko bomana na makambo wenge baza na administration wana etalibango. Etalibango penda. Faut bimara bongo na ba internet. Kasi faut ba yeba kasko batuni bozo travailler na bango. Mais oyo nako kaka pasi makambo na biso ya musique ekotsa komba merde. Pour abeta la musique et puis azana azana mosali. Servante de Dieu. Vous comprenez? Azana mosali donc surtout ça makambo na biso wenge to sala rango biso na biso ndeto mesana ko beba na wenge zondi eki ndoki mo ba lokango. Bat ba fanda ka kimia to ndemi tu beba batu ndeto zala kuna. Donc so ba ça ba bêtise na bango donc ba luka ko longola mer to potani ndeto zala ka esugelika biso mais ezake mer akoti na kati wana ndeza gentité. OK. Ata bango na bango vu que baza bato bazana artiste monene kwa wer ensemble ko biloko mo boza ba conversation privée et ya na ba réseau et puis entre bango na bango ça et ça. Mais ça qui ndokité mais on a autre bon sigoté. Et surtout comme wer ensemble on dirait mon père a pekisa kamlika bango te ou soit a beta loboko na mesa te watumsu alobaki bande ko bele balobi wer ensemble. Non, a dit tu vas pekisa kelika mbuti. Jérémie Saloba a dit tu vas pekisa gaité. Mais le roi de la forêt a mutalo baraté mais soka komi de ya kolielo likazu kolingate bololo wana esuka na monoko na ye aza mystique vieux bo mona likamba lo baraté mais so da komodelo likazu bololo keba na lobika bo na bandeko wana sikoyo ba golf kizola Dr Pichu Muzungu bon nga vraiment mère nga bon pena message na pesa baza mikolo ba ba osala ba osala ba nini ba wele la rapidement le roi de la forêt do ba bande makambo ezali so makambo so pe bandenge makambo Masai Masai production ba bazo wela nini entre bango na bango nga na kokota makambo na bango te bango baza na administration nga za administration te donc nga na za na libanda ya makambo wana mais eloko ka so na koloba ke no esali mabe po kombo mere koti na kati de soto bomana biso na biso to bomana ndeto mesana ko biso na biso mais ba longola rande kombo mere sali bien te
ça dépend bien te moi respect wana fo ezala rapport za moi si ya mutu oyo bino bosangane la Ok. Tracy Mbelenga Pro, on avance. Pendant le camp de Totangi Kombo ya Masai tout à l'heure, ndenge Masai actuellement zo produit Ferregola. Est-ce que bino na maison mère bozo ki on nini parce qu'il va un peu trop que non, comment se fait-il Masai azana est producteur mais à un moment il fallait qu'il reproduire Ferregola ndenge zo betsa na accord Arena tout ça. Comment tout ce que net yo quoi analyser on nini comme Masai production? Non, surtout les rois de la forêt bien à Foula Talaté. À Foula Talaté, ils ont été pour nos musiciens, na ba producteur, na ba député, na biso on dit que ngana osa single, ngape bientôt no misa single langati. Oh, na ko ta studio. Yo po yemba. Tala bino sa kana tala. Ngona linga ko tu Tresa asignata nzembo moko. Oh. Ngape na so yemba na zana. Les rois de la forêt pas fulio. Do azo fula, do ndeza Masai ba kiete. Donc babimi c'est pas les rois de la forêt. Kasi ba tunyo so fo bazwa pene, bazwa ka part na bango. Donc biso pa na biso net singa na mona ngo kaka ezara lumière o les rois de la forêt za la nango. Po ya za papa lumière, faut pesa mutu lumière pour mutaye bana batu musupe ba chaika. Azala ki na to mona ki baluka ka ete. Avant bête les rois de la forêt ba te belé ba za wana ba bete ba conseiller. Vous comprenez? Ba te belé ba bete ba conseiller. Baluka ka Masai te. Les lotons les rois de la forêt bimi c'est la mission ba tout le monde est comme Masai. Ezaka ndenge mo. Eza problème te ngapa na ngeza nango normal les rois de la forêt ndeka abandaki na yende pe producteur mususu pe bomona bientôt ozana biso na Paris awa akopesa pe ba date bomona ke production mususu koya. O we ensemble za rentable te Masai ya kimie Masai ya kena e place à Mobondo. Eza problème te suka ndele ka ke bandeli. We ensemble la kotele mbongo bien te suka le ka bandeli ndeni. Kasi faut comprendre te so biki bat baki kota Mobondo kasi suka ndele ka e bandeli. Eza nango bandeli to kende nde suka nde sko ko yeba. Eza bongo te. Suka le ka e bandeli. OK, actuellement we rançon na za wapi? Non, le roi de la forêt za na Kinshasa donc. Auto kende mboka moko. Azaki na Togo. Ah d'accord. Azaki na Togo wana na Lomé après ayozo na Kinshasa. Bakenda na Togo zaki bakenda sa musique, bakenda na concert. Azaki na concert et puis là il y a invitation à président ya Togo. OK. Azaki pe na posa we rançon ayemba mwasi na ye. D'accord. L'album Amorote te bakende bande ko discuter ça ça we rafa PC bateau we rabia aba biloko wana linga te pour mboka na biso landela makambe belo te fona peso jet privé ba biloko mo bon ba umela mo mkipo na ko discuter biloko wana. OK. Azonga ida lobby. D'accord, à la Kinshasa actuellement. Du coup, en relation ya we rançon na Jibem Piana hypocrisie netizo continuer kaka batu bazuli vraiment est-ce que we rançon na Jibem Piana qu'est-ce qui se passe réellement ba problème no bazanango parce que eza comment on sur les réseaux sociaux n'engé ba makambo kenda ki bino maison mère côté na bino bozaina bozo tirer tina ba intimité ya Jibem Piana mambo belé mais relation na bango tant que ba frère mso ba bino bolanda wana te bazana ba kuna studio bazoyemba mais est-ce que vraiment cette relation est vraiment sincère actuellement? Makambo ya président na biso rançon na papa chéri donc tinga na loba ngo lisusu te otoyoka ba soni mingi okoti pena bo moni lobby attention ça va ba fa na bango mibale donc na koma kotala makambo na bango ka bongo na musika donc bango mibale na ebiti makambo na ba yeba nika bango mibale batikala pe ko yebisa biso te na mona ko ke nga kuna na oyo simba te nga na mona ka mingi biso ne mtoza pe mena moto provoquer ndeti mona vi na biso Shadari Roger Ngando Shadari yeb tabande makambo na so provocation ndo mona yeli lo makambo e komaki bango bazana ba problème te biso ne mtoluka ba problème ba makelo lelo comme po batwa comme ba e uta pa Roger Ngando Shadari mona vi na biso Shadari porte-parole à côté. Azamwana. Mona. Ba bomba ni kaka. Ah. OK. Donc mona makambo na kinda boye bandaki omoni lelo mo ba distance e koma. Mutu mo bandi ba masolo mo ba lokuta ya ba poison ya makambo belé lelo luka ba problème. Et aussi la pété azo provoquer kaka e koma ki makambo après concert na biso to ko beta concert muta sala boeta zong sa boete. Donc po ezalaka bien et singa ki mutu mutaza na distance pour mutu awe la retour la muninga kuna zate. Le roi de la forêt il est là zo défendre bango succès makambo tout c'est le roi de la forêt. Azo beta ba concert o baninga neti lelo bazo beta te. Mutu kuta ozegi mo muke ezaki na mien. So il faisait na mien te so ina mboka mo kuna mona deux alphabet moi 12 personnes dans ndambo. Orléans. Na Orléans. Bazaki 12 ans OK. Et 11 personnes na mari pour le salaki 12. Na di koka mo akota ke saki ndambo donc 12 personnes ndambo. À part on est là non.
Oh là là. Mettons dans un qui bogis bon paiement lobby oui rançon na jibe pia na ba roso la souté mutu pa ya la makamba ni ngazate. Bon frère raté faut comprendre ye on dirait mutu et ça la suma la mutu. To linga pena ko na makamba nete beau frère raté. Beau frère raté ndena. Mutu mo tani kombo siko. Bogis. Ye beau frère raté. Beau frère raté nani. En tout cas, ni mo msubo ya kanango. Ah beau frère raté to kota kota makamba nete. Oh. Ali abia lemi ba lemi hypocrisie wana ya we rançon na jibe pia na bakenda. So jibe pia za na mamna ye. We rançon na kende te. We rançon pe so za na mamna ye jibe pia na kende pete. Ba solo la te. Ya za beau frère raté to ko na makamba nete. Oh. Ye mutu ça la suma la mutu beau frère raté. Ah. Mais tout le monde, papa chéri, plus à la accompagner ou assister na tata Adolphe Dominguez. Mais est-ce que c'est quoi? Tu as vu déjà que tata ou rançon couron dirait moi jamais. Comment est-ce que tata na jibem piana? Est-ce que barozon a sous bango 3? Il y a des autres là bas tout un peu confusion. Tata wana baza bampuku baliaka bafulaka. Ya tikala ni muta Champs-Élysées tambola kawana tambola Champs-Élysées osaba vidéo na e akina boutique mimi carton na ya vide la kisi batuka sombelo ka sombité donc ya tikala bongo donc ya tikala côté bat baza ye focha aka potopoto ya za muta potopoto les rois de la forêt za combattre na batebele donc tellement za muta ninga nzambe mingi on peut nzamba zo protéger et puis famille na eza famille chrétien donc faut comprendre les rois de la forêt na jibem piana bo tena mno tenir na mno rigueur moi ma bête to bona non baza na bango baza ba massa ba yebani makambo na bango eza na batu mususu ba sepelaka na espace po ba kota baloka batia sous potopoto ndeti bazongisa ba rando moko bo ezalaka kala mere neti par exemple ba image to simbe nga teli biso awe rançon azate ça azalaka te oui le roi de la forêt na voyage le roi de la forêt na voyage azalaka te on pas ta pas que na Hollande la ba carrière na ba nini na kuna ba mais man pas ta pas kete te man pas ta za que moni asomba ni ferme mo bo kuna ya bangulu 700 ngulu kima ki on ba kilanda il faut pas que landela moi ya zo moi tante moi contre ça la moi et on y a une mariage te moi za kita za na ba ferme kuna ba ferme mo kota nini ba benga mboka on imbanza ngungu et ça passe hein comme on a ba frère boy non ils ont pas cité biso pe gladia bala ki bon bazana contre te ba monana gite bo botalika ya koto botala pe de côté ah bino bozongi si alors non ils ont que les combattants ceux qui étaient monani jinani ya balakat Abraham oui razala kanate ba matin na podium ba yemba bango nyos Abraham tanga balaka mwana ya papa chéri liboso le roi de la forêt razala ki wana OK biso ko tutola ki sa ta moko to kenda vous comprenez on va y accater mais tout le monde maman Amida na kutimia Gladi mon maman Amida chaque maman Amida yaki pona camarade ne mampata faut qu'on trouve libala c'est pour faire quoi y a un couple problème té na batu nyonso baotala biso soki toanalyse baconcert nyonso oyo we rançon abeti en Europe po bandeko nde mosusu mpe baoya obeta bajibe mpia na baoya baobeta na ye bakomba salwa mais na bandeko mosusu oyo bandeko mosusu awenge soko lobi ke we rançon azosala fierté ya bana wenge esone mabe na lobi tobotami na famille toza biso nyonso nde baboti biso et pas papa ouais ça là mais moi na famille moi azotonga bandaku azosala moi ba activité eko aider famille mais mususu pas ça la dai mais tout le monde attaque kuko ba soso azotonga te so ba lobi ke mutu azo défendre famille na mineza oyo poni bocha jalousie po ya yezo mona nati kende za bolelo hotel wana mona kombo na kasi kombo ya famille na bango nde to ndo mona ya okena pe mona hotel mo bo mona kingandi eza ndenge moko na minute bana to banda kina abeti grand salle lelo mo munoko ekiti bana nyoso mikeza yeke ba viana ba sila lelo za monda ba wesh lelo za ta ba wesh bisonde ba jeune ba viana ba zala rasuste kasi ba sala ngo bon ba gangela ki onka le roi de la forêt beti so tanga olongola bino mo soni wana po bino nyonso bozo tchagu tezo simbati parce que le roi de la forêt tanga olongola ta mo soni wana ya wenge ata tozong selango boye tata na musika azolongola soni ya wenge ben oui hein bon à part oui rana na dobeta en Europe car bazo ya malembeti et l'équipe est déjà tembeleti malemba ngoti wapi et c'est la musique malemba la sonia wengo on dirait batu nyonso wenge ba sa solo te papa chira beta pe ba concert na ya tozo ba na Europe lelo comme munoko pona ni bana oyo ba obeta na Europe to longola tanda mundamoti to longola tanda mundamunde le roi de la forêt beti 3 concerts à Makasi na Europe atondi maina ngwa beti on a clan na bango na ba age na bango wana
Kofi Olomide kutu mukolo mais azobunda kaka autre kobeta ba ING Arena. Abetaki. OK. Toujours longola ba soni wana batika kozala biloko mbasa biloko mondire ça là donc boto ndie keto moko boy non. Tant de qu'on a menazo défendre bino bobetela ta maboko. Ya bino pe na ngam même bobi ke o eza jalousie. Mais ça jalousie. Pour monta ça la bon me botindi ba batumo bazuya na ba TV baloba ba n'importe quoi que na eloko te concert wana te boy na boy. Mais biso so batu ba beti to betela ba maboko a félicitations. Biso betela ka batu maboko mais biso ezalaka tout le monde fois télé melango non. C'est pas bien. Très bien, nanga ki pena zwa analyse na yo concernant Stade de France ya Fally Ipupa. Et point de vue ne cause nini. Félicitations kaka. Asam salam alam donc to sepela ki déjà double stade déjà donc eza li panango baté to sala makamso na aventure te. Biso to zala jaloux na batute. Biso préférame to asam salam alam bo beteli maboko bo bise kitoko. OK. Pourtant batanga Fally ba otanga Congo. To zana bangolo senti pena que non et tant ba pena que non Fally ya Congo ezaka bien. Tokoza la jalousie ndeti nga to ando sa makamsu to boya na soni poto lingaka to kotela trop bana na biso mais to mona ke bango bazana bango bengra pa na biso to bomba lisusu te bango kotela bana mina wenge mais oui bo kasi nga na olinga ke no obanda ko diminuer mutu moko ya biso ya wenge po tcha Fally liboso na boya ngo na ndenge ya musique no bono sa ngo na ndenga boya na yebi ke eza na ngo bongo mais na boya ngo bono sala ngo avant no sala ngo nga ndo sala ngo po couvrir Fally na soni mais lo na boya suste aigle na bango c'est fort ça. Donc on ko ignorer ka mamba Fally pour non. Ngana chenga mutu tenga na chenga. Yo pe na ko ignorer ba no so ya Fally. Notaka soni na tombo la Fally même sina couvrir mutu na biso mwa wenge. Mwa wenge ngala wenge ona. Na lobi kaka. Wana faire ozolo beloko. Na tangi komba mutu. Tempo ko kite poto ngobyo couvrir na ndenga musique. Actuellement ba cha Fally faire. Bon héritier. O couvrir héritier. Pas na makambo. Mais oui. OK. Dans les micro couvrir son na lingi souté na la vérité na bo oh na lembi makambo na ezaki okosa mwana batasele lo na biato boyango pardon na lingi suma makambo na te so asali makambo malamu na lobby sko bana wenge ba osala te mais we faire azobeta accord Arena non c'est le en avril na bossa date na avril azobeta na posa to longa na so na te ya 40 millions atika ki wana ya nini You Arena. Ya You Arena. Nga posa na ngeza ta Sony ya You Arena nano. Mutake 80,000 ya poto. Ya. Yo na 80,000 ya Kishasa. Des stades. Bazoye malembe. Malembe monti wapi. Ba ke biso toza makambo, biso toza nde boy, biso toza la boy. To longolango. Pas de malembe. Ya zo sala ngo sa malembe. Siko na rolongo na bino ba. Na bana bino wenge kasi. Na ko tele so mutu te. Na bana bino wenge. Biso za ko mala ko tele mutu. Na ko tele so mutu te. Na bana bino wenge. Bokande ko beta. Na rolongo la. Na yabite. Yango la bi faire ya malembe. Akede na accord Arena 20,300 places. Oh. Ai matango nanga na ko bebisa te na biyoka yoka. Epai na ngai papi bolingo eleki mbongo na monene ataka yo nalela nzemba oyo kana na biso yo pardon écoute na bana wenge c'est pas gentil hein wana bola kisaka nini ngai tali ngai te nga so oza bien na biso so oza bien na biso te pe na na sa hypocrisie te na sa hypocrisie pour Bon premier niveau fait rigoler ça on a. Bon on a zotanga komba mutu. Ngana lingi na ngati. Ça hypocrisie. Ngana zolo ba ke yo c'est qu'on a lobby yo tuninga question. Ngana zo aider mutu aza bien nani kasi. Mais zana zo selo question. Obi nanga. Parole ni nazana wapo na stade Fally. Kasi na lobby makamba Fally. Te apo lobby na masiko ko couvrir sous bana wengete. Yana so bana wenge on eti bana. Na bina ko buka nde sous le kotate. Ndenge za ikili boso mutaba to sa iloko ba yale ki ye na osala mosusu te. Te lobby ke wazana biso bien zo za yana tunyo po minini sikoyo fe rigola na. Ngana zana posa héritier asala pe yango. Ngaso na ki. Lito tanga faire hériter l'émission c'est ça. Mais tika ngana tanga mutu mutema na ngelingi. Nga lingi héritier asala yango. Wata pardon. Oh là là. Longo la biso nanu ING Arena. Ezara ING. You Arena. Yo tinda idée na yo analyse na yo wata kebeta You Arena. Alors on la sonne wana pour. Da wata devancer na faire. Aleki na faire. Yo linga ke mingi ya. Po yo ko tanga ete. Tenga tanga ba komba ba gêné yo. Bo ya rito tanga ndeni. Po azaka nanga bien. Afu te nanga studio na ko ta single na osa single.
Ce qu'on fait mutu mabe. Ti ngana tangi mutu abati. Na ta tonga batuti. C'est Na tanga na compliqué. batuti. Na zo bila kande wata, héritier wata. Totorino ya tembe. Opesa pe bana wenge nyonso chance. Topesa chance bazong c'est la vision malédiction. Siko to sa ne. Bazong c'est la biloni. Malédiction. Bato ba lekala tembe to kotala Adidas Arena wana etonda totala bango. Siko bato bazong c'est la biso bongo. Mama Glody. Ah, pa mezande wana. Donc ce biso to yeka biso ka nem to na droit lo babolamu. OK. Biso ka ne to na droit ya kondima ka batu. Na comprendre. Biso siko pa na biso ka ke wera zalaka mabe. Wera fa sala asala mpiaka, wera fa sala boy. Donc biso ka nem to aka na taka ke ya lo ba bino boza bolamu. Comprendre donc mambo ule ka ya Adidas Arena nande ba boya iko ya concert à Vientoni. Donc bolata ngo penza. Mettons muta l'action mabe lo zo boma biso bat bazo kufa na mokili muta l'action ka lingi yote me yozo l'action lingi ye. Tant muta l'action ka lingi yote la ki c'est pour lingi yete. C'est normal. Oh, comment fait-il muta l'action ko lingi no ngate? Ngana ndo kanga ma opo na nini tant que pe na za ngana intérêt pa na yote. Na makambo na sala ko bakisaka na yo lokote. Biso dokota ba rankini mususu dokota ba makamsusu ezaku de toma ko fallait batando ya Luanda ya mbio pe bien. Kota no so bomangai. Loba. Mais les locaux commencent à dire que mon abi obo yango kaka ya loyenge pour côté la bateau puis batango lobi ba kozala ba benga pa na bino na ko buka solo kotate so ça eloko bien asali. Très bien, va pas comprendre le message nayo. Mais les Camerounais faut si la paix hein, les Camerounais faut si là. Il y a des arena wana ndenge. Et soit bino pe makasi hein. Non, et soit biso to soit biso to ka to sala recite wana te. Bato bazela kinde to sala to Adidas Arena za la bongo te bazela na posa ba se kabiso. Bato ba tala. Première fois na concert rebeta lobby internet za malili. Ngana yeba ke so Adidas Arena beti. Allez lobby siko ni bato ba ko critiquer. Mais so tali côté bato ba fandela ki o mona makambo ezanga tina o mutazo kota likolo o bona boy nongi mutazangi eloko ya koloba. Donc le problème c'est ça. OK. Et donc muto ala kelio mabe o ku fato soit problème yo kozong c'est la ke bola moté. Ata yesu ko to mona panzaka pe biloko na église. Très bien, balandi biso ba comprendre. Non ba ça soute pe comme oh yo tanga comme ozo tanga comme moni moi mingi. Yo te na comprendre yo linga ke trop. Ah. Linga ke mingi. Te na lo baka normal. Yo ne bo linga ki ma ba keso ça ga hypocrisie. Linga ke mingi. Na eda ki yo kaka. Ba salutation na balandi biso. To mo. Mbote na batutu, mbote na Presimbelenga Pro. Bote na semeki national donc boyambinga le selenga bien malgré tout ngapi na CPI mais na donc bango le kana même te leo na nga kimia nga linga ka soki nde ba répondre ponga na nga na kimia na fingi mutu te mais soki nde na moni ke mutu amona ke yale kiba nyonso na koloba ah wala siko minduke lata mia nza kombe kolata ma donc mbote na batutu balinga biso na PCP DM Media TV mbote. Et puis na bandi ko pesa mbote na DM TV DM Media TV za pena pepele to zala kina eto tout à respect hein très respect pena linga mingi to te ko tala ne match à Léopard malgré tout to gagner te mais félicitations quand même na ba Léopard mais ça allait bien pour 4 points on est allé biso bien pour match à Souka to gagner pour to les cas déjà na qualification donc mbote na grand prêtre Koko Maleka prêtre Koko Maleka prêtre mona liboso mama tikela biso Nico Kai formateur de boss azala na conquérate Mambote na yo double départ Rigo babi pala kitoko na kati ya Paris pour zwango fokuta na double départ Rigo na profiter ko pesa FCC Mobima Mbote a commencé par Paulo dos Santos Guerrier et bazara bona Bodri Matadi restaurant Plaka da Banda Sel restaurant moko ezala na kati ya Angola wana polia kitoko za vraiment garder santé bien faut que na Plaka da Banda Bambote na Mami Lolendo balobi ya teka kana versa sa tumbaka na yoji Bambote na yo mama Claudine Kinwa femme en espèce mama Lili Makaya Bambote na place aux alliés na moni bongo Josine Potouville na Nancy petite sœur propre elle marche elle dend ya tambola rabongo Tini Potouville Bambote na yo Blaise Mavuzi Bambote na yo place aux alliés na moni bongo ya Bertin Mosolo banque bazala rabongo na vieux Freddy Ngoma Bambote na place aux alliés ya Willy PC numéro 9 à Mundele Bambote na yo place aux alliés bazala rabongo na CG Igedifu mon a profité ko pesa mbote na RD Lutumba bazala rabongo na papa na biso Modeste mobala batamama tete kasa bambote na yo na pesi ndombele gombe na gombe tout ya Angola na mabord bambote na bino bazala bongo na fondé Yannick Bolasi Warion certifié bambote na yo et puis président Abed Achu ya gombe na gombe bonne image donc na bar na mobimba ya Ker Mimo bambote place Bozali na moni bongo Serge Mobiala
mokonzi ya bayanzi na kati ya Paris awa Serge Mobiala mokonzi ya bayanzi bambote na yo place ozali Patricia Mboma bambote na yo et puis namoni bongo Sandra Ndonga la petite sœur propre makolo gâteau bambote na yo place ozali bazaka bongo na mama Katina biso pona kosukisa Amelia Mwanda mama présidente ya ba Spiritas bambote na yo place ozali donc mbote na bato na sanité donc inabi ka la prochaine. Un dernier message par rapport à passage na yo na l'ère du débat lelo. Un dernier message na bato na biso. Bozala toujours concentré. Na wenge tout en général. Bozala toujours concentré na biso bino que le roi de la forêt sinon ko fulate azo fula siko adricha sénateur single zo bazumo kano. Donc bokoyo kabanzembo bokoyo kabatu bakobina na kobinisa mokilo bo comprendre que mutu nyonso le rappeler na vie on a zarda moi bénéfice na ye bat bakoyemba banzembo bien donc bokoyo ka boko sepela donc dernier message na ngeza yango wana bo finga de ba message na ko finga na ba commentaire donc comme mama elongité zoki sarate ngao na mona su bo fingi ton de monsieur talamité do bo sosolanga pena kitoko ngayo donc la lela bino fort merci. Très bien, merci beaucoup, c'était là Adricha bimo bolandi biso avec attention, merci beaucoup Nabino, merci na vie Didier Mukonfia na pesio mbote paso landa biso Zozo Mayulu na piombote et Jean-Pierre Lebeau partenaire officiel na pesio mbote, restez connectés branchés sur Elengi à Congo. Vous ne serez jamais d'ici. Et n'oubliez pas les concerts de Mandachat, c'est le 21 février. Ah non, c'est un bon. Ah. Soit après ça, un bon, on ne le battait pas, président Golf. Golf, hein? Président Golf, ils ont là. Soit après, on le battait. Après, il y a peut-être 1500, 1200. 1500, 1200. On a 400, on a 800. Faut voir pour le 21 février 2026. Mandachat a célèbre sous Kanandoule na Savigny le Temple. Dans les millénaires, voilà ce qu'on quitte la gare. Tozalawana le 21 février 2026. Merci Tracy Mbelenga. Président Golf Izola, faut solliciter. Asola nanga déjà coûte. On n'est pas à booster quand on est là. Donc avant na comme mboka déjà là to soleil pepele benezo comprendre té. Té a solliciter. On a ça la live nango na le kale kale. Bon date to sali bo rappel. Mais yo yebara date 4 le 21. Vraiment. Ben invité sur. Merci beaucoup, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.